il est très. Boye puis qu'un a tangaté. Des femmes intellectuelles, pour moi, on a pas faute inangé, ebele. Kosa bateau, baby, français, pour na kosa, na kosa ka français. Ce que français, t'es na ko moi, ne l'on a pas gros mot. Merde, putain. Mais si on a monnaie bata français, on a pas na bata. Pour ça, on a bandi que tout ce qui bata français, bah, que n'engana monnaie la bi. Et ça peut être. Pour pas ça que le balai n'est que tchala et comme il a na boya kavoy yokanga tu vandi na bandi fait que sabango boye na pesa bon ka lycée c'est moko na lobi bino bozo sala ba pesa ka mokondi faute ite na dage okuza fimbo paloba na mama cc azo se kamezo kodeye boyete ngana lobi tan au moins ni vie boza la lokola 0 oh 0 c'est quoi nga boye bi 0 bino de botanga boye bi 0 0 azaka l'échec ya ba 1 tina 9 0 azana so basangana ba ninga zaka 0 na fois na plus na moins atikala c'est 0 mais un soka ke copie pour chiffre na comme un kilo faut benga ba 0 donc ba 0 ba 0 kwa ba population bino zo kwa ba konzi bozalaka na posa population na leur élection ce que si li bomo na biso pamba to sala webi ke ba kamwe balobi yoko makamba zolo ba c'est du sérieux ali babandi ko kundulelanga ba makambo oyo lobaki ke o Kongo epumbaka place ande na kale na kolobani nini bato aleta bangoyo na biko devie e comme linga singa na kingo ngamo na bani toma au moins na lobaki po omoni yoka zala clair banga pe na iba oyo ko ya ngala bi toke ne pete songi pai. Comment pays soko telema tali kola so de muto ko mona lokwa mabulu on dirait zamba mais na mato itoko ka 30 millions e bungi kenda ka wapi même il faut la taba tu ba kozika mais kozata na marbre c'est ça oui vérité et pesa moto kimia na lobby polele to sololiti na suka babino ti intéressant to zo voyager lobby to ya samedi to ko benga yo on a très bien. Vraiment, et c'est fait ça qui ngana de kotozalaki, ngana habité. Merci. Vraiment, nzamba pambola. Ma promesse c'est belé, basiquement me fait pour il y a $250 ba kangi ba pesinga ba bina moi dérangement ya ngoyo. Ngana bi pas de problème. Nde ba bisinga yemoko ministre na bi na koti nyongo et puis soki na uti samedi fona luka yo. Na yoka mais modèle zo sexe biso na makamuke zo fa na mitema na yoka na nu te. Vie zalaka boye. Ndena bandi ko zonga motei moko ya makolo seke ndo kalaka babisa kingasani nazolongwa ndaku ti zandu makolo Dieu m'entend parler nazali kole tumbelo église église ndeto ya kaboy soki na bimi musala nzambe batindo na makasité okozali pambolité na biso na kosi ntoma zao musala nzambe toyaka pasera mona nga pona présence soka kotinda tindi mais soki na bimi mission nga na lata na motema yango ndeko tinda nga na sala na zeb sabino sérieux ko kansaka teke ndenge oza na échec te okokuta na ntoma te pendant 3 mois ebeto libakute ti présence na ezala ka oza wana kozala ko lobata mina mapapu asoso papa bombe na mapapu prière ko sana ndako avala la kote oza moyeba toucher yo exacte mais na miso bomona ni te na bité se na okende bien na za clair général azawana to priya kuna na lukana kuta na mingi te na bité se na bilokuta tozo kuta na ba passer misangu ba passer balo apote balo bango tone bele donc na zolo bana bino sérieux na koma iko kende koteya na frais nanga tellement na leka piaka na mandoke mingi makolo na zo sabino Dieu m'entend parler na zo sala eloko na zo tuna pourquoi na zo forcer ko sala be agi nange zo beba mutoko futanga il est merveilleux na kosi nzamba za très suspect na sila ba mayele jimusi to kendaka mama emu na tei na silisi na bima be posa mai na pocha ta 100 francs exact mungongo ekauki frère moka teka libosa mama emu wana kota zo na bika frère pa ibakinga na ndeka ke pasa ka kote ya mais pasa jonité sera ba frère na bineka na kozota 50 francs tena somba sacha mai alobi banda na ekutu nano na teki te 50 francs na bima wana na bandiko zonga nzela bise kendaka tiyo bima na kombo na nini ponga bi makolo na posa mai na komi ponga bi
na douceur lisko na zokende wapi na kende ngaba pa ser na kende golia bongo na zonga kingabwa yoka ba coup d'état na komi na pona bima maya kalamu pona kati ya stade 20 mai toma na bina godae na keka lufango na bibo pesa nga mai ondire ba ebaki baki mselanga bido pio 3 verres tant na me senti bena mise zo zonga lokwa moteur echauffaki na longwe wana makolo tingaba na ko mapaseri bo na lambi nanu te yokanga moko pourquoi katsa ka kati toke no ndako na zongi so makolo ko bananga batili je vous dis vrai na ona aloba na lobika synthèse na kuta na bamaka moko po ebaki soko za na nzela nzambe komona lisumate oza déjà protégé tika formé ondenga lingi a façon na kasalo ndenga lingi na ndimaka te pe lelo kokoma ta mwa muke boye na satanda te toma na satanda te nzambaza moko na taibi se kitinga na Pascal lungwa Pascal tindaku makolo nazo bapolele nazo mituna nazo salika mbo mutabengi ngana nani e mataka na motema yo moko poso mituna oh nini zo l'excellent l'air so po lingo kima shema kawana na kima na kenda bangola bazo so batuna misala ngaba boyanga na musala talaka na kati angola na kenda musala soda me baboyanga na ki soda ngaba boyanga na musala soda na angola je te dis taro na comme na niveau tina benga masa msitokeka armée oyeko ya eya seke na suka ki maele bagage neya catégorie illettré yoka ba CV à mutu kolekata bitumba nazana bino polele nzambaza kopa suke bombanga kosukola mituka basa nakoma kosukola mituka surtout na kabinda la vacaro yoka ba fi wana c'est iresi la vacaro oh pona langa wazo sukola mituka jeune garçon yo maninya saki na kisasa na mboka na bango siko mai ngo tozo sukola toke toka bana kasimba la tsili bula mai landanga bien ezokende wana deja na bandaki kotia na armée de l'éternel toke ndaka ba siko na mone umeli na kimi Jonas akima akokisa mission na kima na kiangola kanti na kimi nzambe ba kopi na nganya soka bipa na ukuta mto soli 3 fois yo maloba lokwa mosali nzambe na Angola lobi nanga na réclame na sabino vérité il est merveilleux yon esibno ke na Angola tant na bandi cop papa na ko kende su ate na sufraki ko songa kana zonga na 2010 na lobi oyeko ya na maboka passé musangwe wo ta passé musanga moninga okenda wapi na intercession ya armée de l'Éternel bamoka bandi par exemple sabika bomoni oyo aisa batu nakuta kiwana soda makasi aboya ke tinda te asaka makamusu église tinda kaye te na ka témoigner papa c'est musango a témoigner langa menga na uche yo mana kimi na zongi azoyeb saba nouveau na kucha lobi bomoni oyo aza soda asala makambo to tinda ete en église et bele banga ba kendo te ya ba ozela ticket église ko taki kombi ba pesa bango ticket ya tuna kate soka église sili le to kotia wapi ona boy azimi nzela akie atala moite wana ya zolo bana fandika kwa kisengi boy alobe sisi amen ozongi merci kulala ba ve bandi prière bandi e komi lobo kuna ngabi efsinga tunena sabina nga zongela mission na yo okome ko senga bi kotia na babis skende na nzambe ka la foi na ndenge ekutana na bata CNL na bis lelo yo il est merveilleux to beteli nzambe maboko azanzamba tiko taki nazo pesa bino conseil sérieux kolemba te okokuta na biyoka yoka o mato kitaka bisende to un avantage boyete landa lisusu oka makamto soloba jour wana nga na fandi babengi singa susu na bureau moko na ville na bisangi tomate na cercas c'est cercas bureau présidentiel na ya ba pesinga ba mikanda moko boye signé présidence de la république mais ba pesi il est très
Landanga. Bien signé Kangudia. Nangina boya batunga tayi baboya kate kendore ko répondre. Na bengi ka témoin tokena ye. Tokende mingi na kapash. Na biya ko tika ngapoto zakana yo. Soke simbi na yo, soke baby. Bokolbite, soke baby. Poto lo bakana yo. Pona remarquer mko bakanganga na aner na IP crime. Bachelanga ba video yo na bandaka koloba pona kosambwisa papier à l'état. Na tekaka munoko na selo ko baba. Umoni dala ngapena ibona ibaki pete oyo goya eya mais à part ça normal. Yo kanga très bien. Tant na komi babisinga non, to sepeka na musala na yo président yebi yo. Si c'est comme ça, on soki boye. Na yeko beta calcul. Na lobi non. Yo kanga très bien. Umoni na éviter soki na lobi mabe, to ma pesanga conseil. Umoni li pamboli nyonso eza bien, mais contrôler ka pe ko memo na danger. Boyete. Na beti calcul. Makambo politique osoko nyati bayaka na bombo na suka ikomaka ngai. Nakosi oyebi okukota boepa bapesi o premier ka bazuyo ali bakomotino makamsu solo ba oyo kana kite. Ekomaka ba piège o kende pa mutu oyo oyebi ka yo yebi. Nazo bandinga mabete. Na lobi pe bango te kingandi te pas ko prévenir. Nde na vaninga mona lobi kaka te. Soki boko benga ngana ko sala service pona ya biso to sala ka déjà. To eda la population na ndenge toluka éducation et mata. Nakosi mais pona ko yake na vana na interge na signer na comme membre pardon. Botika ngapona ko sana tante makamanga na sala kuna boko ko kanga kati pamba na koma muto a ya awa. Ote ba voyage goza la kisangani partout na konga bi na boité message to lobaka na basanze était partout et panzana ka pa partout. Na lobi mabe de onga bité merci na zongi nanga. Tilo na zaba mega siko benga muka na bité na raisonner tokotala. À part ça, lelo na zolo bawa si Dieu le veut tantôt année avec si là na kobeta tour na libanda mboka na mboka ba paya po bato bazo solliciter kaka yaka. Amen hein. Na remarqué ko bananto ma pesinga privilège ko ya awa nzele fungami pebe et pelé. Ça c'est vrai. Wana vérité sans vous flatter. Kondi makana ndimaki kam ko to sola ki wana na kumona kwa makamu yango ko zo funga masana forcer. Hein? Olaninga bien. On dirait nazo forcer te, on dirait bazo donc nga wana vrai na témoigner. Maman, yana l'air pasi, l'air pe ya koseka. Na ebisa ki kolo mokili bando ko sambwa lelo na ko sambwa ti wapi. Bona okendeke église kana zonga kanzala babolora ngalo kwa mutu moko asumbi. Finalement, comment batu basambela kate baseka kalere nyonso ngana bandiko sambela na sili nzoto ndire mingai. Na salini na kome ennemi batu sana loba. Même tentation ngo baloba. Oya boy basali boy, o sala boy. Na fufu kosilisa. Vioyo. Nzamba mune. Vraiment, na bisayi bino to kobeta cour moko ya mai. Boyete yoka be exercice. E bale ezanga budingi. Mais na kati ya mai bambisi musu ba ketozaka na gombe bango kisenzo. Boyete pesa mato to Hollande. Nzamba sala nyonso ekokana te. Bambisi na bambisi bazaka na catégorie différent. Bambisi musu ba mona ketoleki baninga mbisi na loku nde mukito mona ka patron mokonzi député mungamba. Nakosi soko moni bale na beta katolonga koloma mai. Soko moni bandakala bafanda kana zone moko bit molungele kagami mona bandakala te basotaka pour faire malibanda. C'est que na mai bangungi to que pe matali banda so pe babimi atokangisi bango tolambi. Boyete tala bangolo bazaka na quartier ko dinda ko tena bango zaka poto. Nakosi chaque mai za na catégorie na très bien. Na kanti bazo comprendre hein? Beteri koro maboko. Tu comprends? Yo kali ce soir. Tokende tomata très bien. Yo kali kambo. Oyebi ke na kati ya zamba pe ndenge moko. Bato bazaka na mbongo bafanda kana siko balingaka makelele te. Tala ba lion na ba léopard na zamba bazaka na quartier moko 100 mètres carrés ye moko. Wana bato bazaka ba patron na gombe. Banda ku misato ekangi balabala mobi. Yokali kam. Tala siko ba mboloko, Oyebit. Ba mboloko bangulu, ba mpakasa bazaka liboke quartier moko wo. Ndenge zaka biso balabala moko 50 ndako. Nakosi tangu léopard aleka ke moko batala ke lokwa cortège mokonzi azolukani.
banyama nyoso babanga kake iwa ne to za seto se ba bibo tele mafoto tala mokonza ke ko sala ni nini nzambe nda kabula ki leadership ye mutapesa na peut-être ça comprendre yango moni suki saka yo na limite ba cheyo ne pas dit que soko za na sende ozangi nyoso or abomba makamba malamu na bato kote bachaka misute na zana bino clair soko yo kinga abomba ka baoya ye na difficulté selon mukili tala batutu nzamba pona balekaka na via passe po awese ya bisote to za bapa ya soka se pelisio pala saka batuke baza yanga ba kozo kimia po mona ke na lingaba bango mais bon menga mukili pa na biso ça pas importance te mais to za na droit nango est-ce que eso bana na allo nakema be yoka kuro ndeko nanga na so clair na zongela ka kalikili anga kolonga oyebi ke ngana nga mutokokotsa ngali feloka nga na bite so na kosi kolonga ye na sakai nanga meminga na lifelo na tosi makambo tala tozana devoir moko mama to ya mukilo kwa classe soko kimi intero obimi le chèque intero nzambe zaka toso ya lingi longola misino makama mokili me oza aw tambola ka ne kenge lokola mvule beto sana patola pemba vonya tatala kotoko zi okozinda nakema be ndenge za na vite soko zo simba et puis remarquez soko zo mona mikolongo mindondo kaka seke loko moko kitoke zoya tous les ba mama va bota ke na passe chaka le boko be so mona bimi lokume zongele na mbeto wo est-ce que nakema be comprendre makamna zoloba naza clair merci tala naza clair yoka kuro omoni vi tala bandeke na zongeli pe na lobi komanya malokola ndeke poacha zemi ayoka kasoni ya mobali fasa la zala or ndeke akocha zemi akocha basi dizi zemi nani akokanga ye mendeka zomona kesoke na che zemi za risque na kolali samaki nanga pa ba voisin te na kolali samaki nanga na batoli te menyama tanga te ndeke aboye ko bana na ena pasi bongo biso to zuma ele koleka bandeke bono kokota na bangajima bozo ba sawe banake iwa wapi est-ce que nyoso ka satan yokanga makamusu pe komela kabiso mutalinga ye mokonza atinde na mobala mavanga bocho bana simi nzela akimi atali siko famille na yo banani bakolinga bana wana pona sima lobi bangonde bako ba konza moki ya mokili ezokende na tunde ezokende soki tembe zonga na bible chefte wana komaki moko yango moni sala attention tout tirera les sons kolela kalela kate nzambe mo kabi schéma zo memo soko zaki na tonga Joseph to koleba muto azana libabe yo babwaki yo na Egypte moi ça mo konza luli yo oboyi ko kende foza motema nganza nga mo pa moi ça mo konza mo ka benginga kutu na bimi Mario ya sir wa go yoka na kema be tala na sekina eza Moïse oza infiltré aucun anda kwa batu batangisi okoma fitiri roi lobi nini longola kiyo mantuke ndiko tambola ke sika bazo bazo nyokwama okotela bango biloko yaka ka fo nzamba zala soki nzamba zate nyoso pamba po mutrokola nga sona moni bekutu nakobima ta dibanda te d'abord nabike na infiltré poazana mutabetela ke lisolo saka mona mokondite ba lokota kolokota nazola ba clair tala nzamba za soki nzamba kote elio apesa ka kwiti moko sa olangwa mokangami na bita sona lokuta tala ye moko akrea ka ba scène ye moko bongisa ka nzela ye moko bebisela ka mutu nzela nakosi yo zalaka ka toke exécution réclamation après toke ebeba toke bakosela yo toke na nzela prison ndeki place lokumu yaki soka ndimaka kosala ekobo na mwasa mokonzi nde makambo ebebaka manda na ekufe yo kama kambo yana be preuve musupo koma na suka fo telenga na famille kimio batu baboyi yo otika ne lamba moko soko sokolo zo selango po soko lata te mafu okotala na savo esili otali nzoto ebebi babute bando bima likola basavaki bola bola baninga basano komiko sikwa na ngonzo nzoto kisha minu esilo komiko nika minu na musapi chiki ikomi bros ikomelanga
On a le pasoko yoki yoki. Amen hein. Yoka makamto zo kenda. Na yebisa bino mukolo nani. Yoka ma technique. Mon frère. Comment baba baloba kate. Mais ceux qui bazo soana baloba makelele mais biso batito yoka kate yoki te ke baswani. Na ke bien? Yoka makamna loba. Nzamba pesa biso mayele ya makambo ebele na nzoto toyebaka te. Soko comprendre ngo okotimbela makambo ndenge sokindi. Zolo ayoka biloko na moto a détecter ya lobi na lelo kaka na zolo mais lolemo etouché te. Nakosi? Nano tambula toki solo bazo chauffer biloko elala. Mutaweki nani? Mais lolemo touché ezate zolo afundi. Yoka cour. Pourquoi matembele soki za na moto yoka solo ke oh matembele soki musuni musu. Soki pe mbisi zolo motala yoka makam. Bidon na mona bacha bidon na pompi mutake na pompi te mosoka ke son bidon c'est que mai bandi ko kota sika son pe ya kotonde fu e fundaka plus monite me mato e yoki yoka bakour. Est-ce que ezofanda ezokende soki nzamba chali biso sécurité ya biso moko na mato ina lolemu bongo yo moko kolo yo zoke na yo wapi na kema be hein na mata. Très bien. Tu peux être dans le maboko. Landa makambo mikie. Oeza ba cour moko simple. 1. Faut eba ke nzoto eza composé na ba parti. Ndenge na za we kolonga izaka nga mena za ngate. Ba defisa nga na kolo mukili na sina bisa bino pe na zongela. Nga ndenge na za wana eba ka koliesa nga ko changa soin. Mukolo na kolongwa na ebite. Oya pesa nzoto mutayebi délai. Ngamoko kutu kolonga na tala kitala depuis 2024 ndenge mande fe tonda mbanga mwana eba mais musala nga kokata nga kolonzo nzoto nakosi banda ko comprendre ke osaka ya yote ba simbisa oli kelemba ba ko sengo mukolo asu ya suka ya moni tambola ne kenge kala te fait du monde ezoko ya so fait du monde te koku okokufa so kokufi fait du monde pona yo esili ba papa te somona ba nuni ba ka ba jeune neti yo. Ukumisi real yote mto bandi yango ibandaka na ba Di Stefano yo poko bete poki no koleka msu ba ko ya kombe tikala wana kosi saka na vie ukile ya compliqué hein toli nyoso koki koyoka mais keba na toli ya mama comment jeune fille pesi confiance na ba camarade po tangi webi français mama na tanga te mtazo banda bomwa na kolisa yo banda tindo na classe webi français olinga siko ka mama te ya baninga okoma koyoka mbango koleka mama bota yo. Or kolanda baninga nde parce que quoi na danger. Français on a le kumu, yokola iso na cimetière avant. Wa yoki ayo. Mama toleke na mulai na kitoko na kotanga yokaye. Kura mama eza lokola notice. Ona lobaki ao. Kamio soko sombisi ka bapia ka notice maintenant ne kufi te. Nzambe nda presio pema, yemta presio bomoy. Pourquoi bibembe msusu kufa ka nzamba moni matiki kufa? Tunaka. Akosi comment mutana ensemble comme mi Bible maki akufi ndenge lisolo ya je m'excuse zaka masolo eza témoignage ndeko na biso Emmanuel oya kufaki liboso na biso okaki likambango ntoma na accident ba bengi sa kende koteya dimanche soki awutaki ndenge ni camion moto etutile na moto bwakeli camion ya se bwakeli bango mai kanda imati wana eza ba tentation faut yeba diable alukaka biso na ba façon nyonso akokango na eloko moka mokio ndimaki te ora luka kende alinga te biso ndeni ale tala dimanche mokolo bakameza la kate de kamie tuta mutu moko oh mabete diable abiko préparer plan soko za faible ko kozwayo obanga kate soko koti na église comme ko sambela za na confiance à makasa ta bitumbozo ngata on bandaka ko prier na bimaka ba bibon na bibe ba bibon bouton te ba bibon moko pété Babibon 1, 2, 3 na mukongo musu na sali peka et comme ça li peka kilo on dirait bombi biloko bato ibi na sao toma vérité mais na betela mutili solote ba sanga ka soko che sirage abu pia série wana to la intercession okozwa 2000 wapi soki na 2000 fa pona so mbande mbimbi talaka tozo na lo bano polele soki pia ke le kinzele mona na rasu musika te quand makole comme na moteur
Nous sommes Sabino frère. On relève la nane. Amen. Natuni amen. Yoka kuro frère. Nazaka na sapati moko boye. Na somba ngo na na sekina. Sapati ngo linga inga tata na che kole nini fe boya. Sapati ezaki méchant. Et toboka na se. Jamais na ko fa na tomba lokolo ko na baka bokoma na liduso ko fenêtre. Sapati mbasa na otambola nango na kominda kuna longoli moko azakabia moko lumbaka. Pona nyataka kotama ya kotaka molunge solobi. Mais na lula ki angwa na ba dimanche pe na lataka. Ya umani nzamba ko denda na denda kate. Iya za fierté na zo batela dega. So ina dendi bo moninga na baby. Fo mena sa kwa na zo bude bo pesa ngava valeur. Boete. Na za ku tara. Asekina tara. Tara seki. Na za Sabino polele. Amen. Ndebo nanga. Botika kakulubana mutu. Eyo lingi boye alinya ngona nkote. Bokotsa ba mitifi pamba na bituna tuna. Oye kotala nga osande kamarari. Mbimbi nanga te elale tali yote. Yo pesa mbote po moninga. Koli eza yanga ki kamarari eza yanga na yo. Soki nde na bengi yo o jige. Na bengi yo pete. Olia kande boye. Motemebe. Olona mabe yo moko pa. Pamba. Na usa biso folele. Kozaka champion kotu neluka batute. Amen. Toke malem. Oyebi lelo yo. Soko tali pena mukiri ndenge ezokende ko sentir que vitesse ke mabe. Bato bakomi na souci ya ko bonga sabai bato zwaka wapi. Ndeko nanga ava ozwa il faut talaka ni na sala ka pozongela ngalo kwa revenu. Ko bonga muso ozomona bakopesa mbongo muso ya briske orosambela opengwi. Mbongo ezatala, mbongo ezako kwa bombe. Mbongo ezako eleki grenade na pasi ya. Mbongo soka diriger yo, okoyeba si ute ya. Mbongo komise bele ba impoli. Bakoma ko manke batu, ose bateka na zali bosa mukolo, ko katela mangala, et puis mbongo komisa ka mutu une autorité moko ndiro postila. Okoza mukolo na famille ba yoka kayote, mwana suka komisoka lobi ba yoki mbangu. Matanga na koma yo matanga na bino yo kolo ya me bazobo yo lela bongisa bakiti kende kuna so ningo saka be ya bakoyiba bakiti kengela bana quartier okola oyebi bango kwa kisengi na ke kuna me bato ba contribuer ka pona ebembe bazo expliquer bango ndire bakola nayi or bayeba ete bayika matanga ba pesi ba cotisation me foyoka tozaki na jeudi vendredi kutu bakendeki ya kosola ki soka muta famille ngelo bakaka mama tala banoko bango wana mama kozanga oyo ko bima lokwa muta misala molili okoma lokwa lisuma nyoso ko baba ko yoka yote okotika kana rezo moko beti maboko misekeleli obimi lokwa zoba mama tala na sekina ngamoko nazala mabino vérité ngana miseka lokwa na beli mutu nani akoyoka nga na keno ataki tatala yo kolite koma bazo banga ote njoka nde piaka tala na bi mabe est-ce que eso kende bien na dine eso kende bien tala mobile na peso ka leka piaka ko kende na ba fetite bomba ka yela ke biloko ko yiba na solo bela yo akindo samba ngande batala ngana babokilo na libala liboso tika et puis piaka to la ti veste pourquoi simba kateo et ke boye mais na repasa ki yo yakawa ezongi we mama na mituni ngai na kolata cravate bimilo kwa batamboko bashichaka makambo bokoko OK wapi ya yakawa piaka mama na zesa vino polite tala piaka Loma olinga piaka te pardon en tout cas boya le bas au nom de Jésus na boy piaka mama ya échange na démarche okomi lokolo mame sapato zaki nango komi ko so l'air nyonso lokolo longola o senga limeto periselo kalimete boy lokolo zolamba mikungu na ko pela te osota alimete baby na lamba ka nango alimete boy soki alimete yambi makale siliki na kolambisa biloko te makala no makasi eyebi ke mikungu
Mama kozango yo. Tala. Na le polele tala. Oh biaka za poa. Oko senga savo ke sukola savo so boya ko kanga yo lokolo sana sidi. Na te savo na mutu ezo kanga te. Wana fete. Madudu e savo na ezana furu te. Yo ndo za biaka le savo yebi boyo. Oko yeba. Mama. Wakamungana mwana tala mama. Na za clair. Zala. Oh na savino na sekises. Ndeko oya frère. Okende ko defa kaka kote nonde tourwe ko sila. O ba bomberi ba pa fiston. Yo ye retard. Okoma senga na alobi pesa ngo kuna te wana ya bana. Ukomizoba. Mashi yo ninga ko def sangate nzalelo bisaka boya. Obi yo ninga ko def sangate na yebi pona suki soki yo te na kufi. Longola ngata mibale yo kaipe. Oh ya makasi elala madudu zo ganga nini nazo tuna malembe. Nalobi pesa. Ngam nalobi pesa. Otuni avinanga. Mama piaka. Tala nazel sako o mukidite. Sko ko defa ya nzala ko eba nombrosité era ko futa ndoko sirika. Poso tondi mi se fungwami. Saki na priyo te mama. Ya ko beba wana te en tout cas te. Nakotika ko sopa na yo nakotika ko soa. Mama. Na nzala ko soa sipen. Era ko futa tomboki lo kwa demi commande. Saki boye. Mama na mapelala wana mama. Me yo moko ndima kite te. Ngato na kotiko zapana yo wana fungwami. Mama. Tala. Piake za kwa biloko akobeba. Zana mokate me ba gratana kitoko. Bando tonda kotimbela ke ba mungu elekaki. Bore zaki na mafuta ebele hein. Ebi ke bela te. Ozomi lo bana mutema na natindaki yo moko. Oa yoki ayo. Tomata. Landa makamtozolo bawa. Mama, makamngana mona tika. Ozotu na moko na za wapi? Ozola la bepongi zo yate. Ozotambola ozotalaka batiloka bakomi dede. Na meri masangate mutu e bouger na nini? El moko mwelo kwa mutu ayemi bala zongi moko. El moko ningisi mtoka fulu nini? Na za wapi? Mama. Na ala bela yo. Soko zata la mutu, boketa la mutu. Likamba kolia soka muninga bika masa bo biso tokea to ya sima. Pose bisa moni biloko te ngo kende. Yo na ndotambo na hote, tena sama sana. Yo na ndotambo na hote. Yo na sai nini? Ozoba suboy. To tambo na musika to kompa muninga no zozo nsabisa afa. Pona mona ki moto ezotoka. Fakolo baketo fanda ti la biso ma boro na to dameto chauffer. Yo likola lokumu oto kende. Masa osakande wana nzeraka osakande boye. Yo sa mutoke na hote. Na zuite na zoke ne pasi pe ebanite vie. Ndeko kolenga te tuone za formation. Nzamba zo kotsa o diabo. Azo taye o seloye. Nakosi pourtant ko simba o ba pasoza. Yango moni kolenge lokote mabende liwa. Ezana ba difficulté musu yo moko ndo kanzoka zo bitala. Okoli apete nzambe soka zana o santé zakaka. Soko lobite ba koyeba te. Yango moni bomba kama kambu. Tikela kanzambe confiance. Zande na bato yebike oya siroso na lobia ko pata te. Parce que malamu nde koma na humilité. Ebi humilité. Komi kitsele kinyos. Sa yango okoyeba kote mutoko pambola ote. Ma pamboli mingi yakana komi kitsa. Master mususu brozane atalala na litoko aza master. Ako memelo kopi moko boke vie fungwami koleka ozozela na famille. Nakosi kochola kate. Nazope dans makamba mike. Tambola kana ba révélation. Makamsi pe na lobaki ape na zongelaki mama nanga. Yeba mukindenge zokende. Yo za mama opriaka. Oza na mwana ndeko akufa to mwana tata mwasi to ya kingandi. Soko yebi olembiye kebele bati musuba kende. Yoko ye église ozo prier o kabela bati loko na quartier mais mwana ya ndeko wana soki ya mbanda mwana kamingai akofunda pa nani nazo biso ba serieza yana bana musozo talobi na kana ile komi kilo okokama mwana kokita siminzela akimi na eba ika misa molili na eko bima misala molili te nzamba za tala
basaka na nzambe te. Na bito sona lobani. Yana makamsu foke baka. Gana beta calcul, tout est vanité, ça vrai frère. Na koma milliardaire, na za la piaker, na za la nani, un jour tokotika mukilo. Ezana ba ane musunga moko na mikatela ke na kokoma ate ata na force ata na sambeli mingi. Ata penza mbalinganga makasi. Est-ce que na 2100 ngana kokoma? Jamais. 2100 na kokoma te. So ina komi c'est que danger na komi na suki. Na Rolanda place baninga bakendaka. Et puis ça kabino te soboke cimetière ko kunda. Ko ela ko mata tomba muninga to dendo ko za voisin lo lobby. Na kosi to mona batu balanda ba 83 na 2024 ba koma pembeni wo. Soko zana nzambo ko banga liwa te ko mona ngonzela ko kendo kuta na kolo mukili. Na peut-être ça comprendre. Yango moni mama tout est vanité. Yana poste moko to ko nomenga po corrompre ngana makamba mukili. Soko zana nzela va normal na kondima. Nzambe nde mubikisi na bima na oya mukie oye ko bomba ngaki ya ebele babetelinga maboko mezana nzela nzambe te nakosi skende no les frère makambo ezaliti yesu mona makambo su mwasi azebisa yo basi pende makambo lo baka ebele bambongo na pesa yo bomba te oyebike na sala kapene sika malonga te. Mama, pia kaka deshi pamba ndefu sanga ngana zoko kateme. Ona na pesa kochaka wapi? E konzo ezala kabien andaku. Mwasi nda pesa kandaku forme. Nazo sabino polele mama. Umani mobali, il faut tidaka ye bia fa bozala na ye. Yana ba difficulté mususu ko ya, soko bombite mobala sambwe. Makamusu yo mtoko pesa forme na ndaku. Yana makamusu ba linga sala tenga linga kaboete. Po bozana etiliwa. Nazo ba makambo po na mona ba preuve. Comment zo sambwisa mobile na famille na moko mutalinga ki yeyo nzala naye komi ko benga famille yango na linga kate baleki ya mwasi baza na libala pasi nazo ke na kukwea ba onde ba bomelanga libala po mwasi nanga koloba te mais baleki mama isika yaya wa pasi des jours toliete information zo ke pa mama mukolo ba ko kende o papa va ba ya kuna ka pala mbala moko na kosi na mbala moko mwasi nanga information ya kipa baleki ke kuna bazolia mabe siko malamo na sala ka baleki pourquoi ba beta liselo te ka pa ya to za kitoko yango moni soko za mobali tambola na angele okolata makamsu bezala te et puis tambola na mwasi akoza na giga na yo soko si mwasi a 2 giga za 32 giga passe ya pamba akobotela ba makambo ndire po yana mwasi 1 giga amonika bakiti na mbetu pane libale esuki soke de boda siminzela kimi o mobala komi na misa molili nzoka mofema nazo pesa conseil tambola kana ba giga mon frère okotanga te mozela makambo ko bomba koleka mta 6 classe bomba charge yana ba jeune muso azana longia bana mike mazana ba engagement mikolo oyana mukolo musoko mone me engagement ko kakata za ko bébé mais age pour sani na bima be wa koyoka nazo so polele engagement ngana ebitala na ebite na loba nini na ebisa bino lobi soki mukolwana te aw libale za kinzonzi yo na papa fo bo solo laka tekelaka papa ba pista famille na yo paza lekenge mobai nanga moni famille na biso mama keba kolanda munoko na ete soko peseka 2 bouteilles aksili maeli baleki nanga bazaka mingi lokoso mko ba bengo faut que de préparer ka 5000 poko sambo pa pamba nakosi tekela mobali terrain avant que ndasa de après bana binoni na mususu soko kepa babokilo ba che biloko ko sisa te wana nde na linga kate biloko ngana boye bolingo ezaka na biloko bolingo zane na nzoto wana ngalinga ngote et puis elambele babokilo ezaka différent na oyo mesana ngo okuta ba makemba moko be basangisa na fufu ba longolo ba nini nyonso bipenda ring usumona mosaka moko batiana mbisa moto moko santike na lia biloko kala onde na sera mobutu siko ba ngana tika boni boyiko yo lamba de aboy omoni papa bokilo yo lisoko leka moke fotika wanaka na koyoki yo na yoki yo efungoleka mifiniko mama solo wana
zoka solo kola ya makaku ebela me ba tchango mwamba ba zongisa boye na mosaka solo apamba na na touché te soko zongisi solo ko makembe zo sanga na pena manyoko ndire ta ba tuta na lituma yo moso senti que oso na tiki nga na kobeba na patika ko za souci jamais eloko libale kufa me na tonda ngai te po challenger au comme na 3 makuita comme otala aussi si de rouleau hein c'est que chérie zali kuita suka na otika oli kuita suka mama yo kape mabo kilo nana zawa na baba la papa fufute so bazolo babo kokosa ko yoka te kosa ko benga mwana yoko tanga mko nini posa ko yoki te yo natika situka ka ekwei apo tali madame ngai te ya mama na omoka zo luka maka mama na omoka zo provoquer nga po ngaso kandela kina tombola kana sani na benda kasupu amambe tika te osokende wapi yakao isaki nde yangai isaki associé to oye koya wana bozo zonga ya libose na sima asiliki kutunanga te mais na sisi pa batu misu te na sisi pa na bino oh mama na kosi toma na zobe tele masolo sérieux eza biloko ba pekisa musu ba pekisa ka te tika volonté na nge sala tika volonté sala oh mama ngai te eloko na ina na lota biloko na tiki na ranzala te afese ko yava jamais mukomsu na fanda ki bo nzala ko banda tongo tika tose mando kanisa fecha ba ya dudo masina na siri saka bongo fecha ba yambo yanga na siri saka seti feti na siri saka na pilango mais na liete na kena secondo na tondi potu ezaki L'Oréal ah boni beko so na tika katika nde na tambo na susi mama ngai te na zabisa yo ngaso ko bengsinga oche badi so ngati na kotika etali yo webi ke ngana kenda ko pana pa bandeko nanga so ndeko nanga monenga loko elongia gentil abande ko bombisa fufu na epana na sani nanga so ka kabola lexeri ngebe ele fobi ke na kolia mukena tika bongo abenda bakisa na oya ye nzoka nda ache pa modami yo obombisi fufu pa nanga tu obunga ta sidiki ko senge me apio na oya pompe yo kanga mafu nyoso mai yangani nasina video tui azotalanga boy oh nani challenger tala te beter ko lo maboko est-ce que mon tête zoloba ezoke de bien hein? Ça va bo explication bobi ke to suki abola ksanga sini ponga sona bandelo bezaka tibu tilobi ya boete so bobi ke suki na suki so bobi to continuer to continuer landanga bien ezana bakana zolobawa tala soko zobela salaka tu olia poko lia nde bundisa ka bantikor na zesa bino secret mama pourquoi ba patron ba kufaka va mener bela mbongo pourquoi ba bola bazanga mbongo me ba umelaka ba bola bazanga na bango ba mipesa na kolia yango bazanga bantikor makasi basala ka ba physique au chaque jour comme la bango vie mais pas ba patron ba luka ngo na koluka mutroko langana ko ça jamais marche de santé poko tango na tambola eleki ata situ rapoto na zeb sabino vérité tala croire nanga patron soko zimbongo abosa na kolia na ye na bisaki bino ngwao boko tambola botio tolie déjà yoko to soba nanu tolie tin mais ba dépense à sali libanda nzoto eleki mama ya kolia na ye or nzoto nda lukeli mbongo na kosi foyeba na sababu sabino vérité ukoti na baninga na bar osombeli bango masanga otindi makoso yo zika moko lobi koki yo bango pe yo te bi oza oliaka no mingi te wana flatterie bako bomiso mbango koninga eloko wana te kutunga za kaso na pesi mwasi mbongo alambisa antuka na ebite yo mwasi nanga olambi na ena bapaya pena na lobi te to sali sini to bimisi nyoso jamais wana penda te jamais so ba ki ko sa conflit ndire na moni mbanda nga faut justifier pourquoi ça qui kanayo bango ba ke ba ko sa na dego nga go unique otiki nga na perte ba pile nga na Kongo pasio
ngaite jamais. Nga naza soki na ye atata so ba baninga nanga penda bango ye talanga na elongi 2 fois. Modèle asini ya yike ponde na kofungola misu ko saka na pondu wana te ha. Yo muto tambola ko zwango. Munaka papa lobi ninyo na nini? Est-ce que loko sana ndako yo? Il a dit que yo attends nazokosa soki ezali yaka na ngoko yo lobaka. En tout cas, déjà, oui, c'est qu'il y a bana, on a son bandi. Boginde maman lobi hein. Mbala sima to tchebe na programme. Nga bande ko mo bande ko tala nga seri mo ko boyiti. O ko lambisa ka musuni be bango ba ye. Nana benga ka bango. Ah. Je me suis na baki bagoyeba. Juru ana ba ye, na fesika madame Gabi kende somba pondu. Sala tu ebela na pokwa kocha misunité tondi saba solo na fufa masangu kabolela bango cha pondu muke ba solo ebele bakuta na bololo kwa batongoli balapa osomo na mtalede makuita kome koki sirisa tena mone koki oko sirisa mama bakisa bango epita vi bakisa pondu te sengi solo tuidi ugoyeba solo na pondu masangu okinini te okokimisa fièvre okobimisa fièvre ngai te fièvre ozamana mutazole comme le quoi fièvre odundi ponyefu la munokezo tenga maloko le manga mobesu wana pena kwa bon appétit na ta sokolo ba merci okoyeba oki nga très bien nazala bela yo oni ba visite bele na lero ngai te Yoma, ngai boye. Oh. Nazo bisayo. Yango moni ko linga ka centre ville te na libala sika. Oko sana ba visite bele lo kwa mi-temps. Nga ko futra fo dumi. Au revoir qui ça. Voilà. 2 chambres salon 4000. Soko ye, ticket na opamba deja za ko lambisa. Moya pa nanga. Ugoyeba. Tu peux te rigoler, maman. C'est qui hein? Est-ce que et yo kani na vie mabe maman ça la stratégie to comme na lero bomba yo futem kunanga manjo so mutu aye c'est que makamba matanga to sangwa feti et puis avoya bata matala kaye soka zolela wana bima soka zoseka batama atika message na ko yasi sima challenge nakosi na bino pe ba mama yokanga mama oyebi ke banda ku mingi tozo futela to sela ka ba papa lopangu boyete nakosi so moni mokbali mikolo ngwa ko mi piaka landanga bien frère soki mobala ko mi piaka banda ko coacher po mibali misuba okaka basi soni nakosi mama place to vandi kota musale komi manka c'est to landika ka ba 150 oyo ngana tushaka 250 to tikela kana 100 to sela lopango to kando koluke sika te 80 60 oyo kotika le bomba bija bana bakoto komi na bana 4 avenir pezo bana pete ngape musana ngeze ya mame ezabo ete baleki nanga pe pai seke na pesi bango te yaya kabaka te njoka nde charge libale komi nga kilo parce que moi ça me le ba oui papa ça a raison to longwa keba na moi c'est que maman mikolo penda changement ça na nga dipango pesa pavé bolingi makambo na boyebi soko bimba moko si transport oui aussi transport budget on remarqué dans 3 mois 5 mois une année papa lupangwa vimbi na mbongo na bino bozoke na manka na peut-être na bima be saler la sagesse reculer pour mieux sauter et à na place à mabete soko c'est un objectif nzoto koza na place à mabe mais makanisi ça positif ko ma place makanisi ça nzoto alanda ka makanisi côté memiye na mwana mobalo avana commune moko soko moni ko chola mais na mutuna zaki na positif ngai eko simba lelo soko moni akoma na place makanisi ne memaye ko landa quartier ba masa te ba makarma zalaka ukoti na quartier moko be bana garso balinga ba pia zododo babangi baloyenge soko boy bandiko finga eta zobo yo fo yanke yo venda masaka soko yoki bango soni ukoti na je otikala ko freiner ote makambe bele batami pona yo wazana matoi
linga mobali oyebi kaza na venir nakosi okolingana mobali atanga te mais talaka comportement na ye aza na modèle nini et puis kalaba ya na biso bazaka na mibali na bango soko lingi osilika mona ba biso vanda nye mi basi ya kalaba zako tosa ba fiancé mais bazaki ba piaker mobali soka monyo honoré na fiançailles ndeni ko sala nzoto approuver te ba mibali ba ser na biso tout ba prouver neti ser na mususu a bomba mobali 2 ans na lupango na biso moko zaka côté soki ya masina to maintenant mona tipa on dira aventurier mais ser robaki bo toucher na mobali na ngate aza mobali na ngai ya bino te soki na ko échouer na ye lelo tozoloba approuver biso asombela ser car asomba lupangu ozo comprendre to commencer to mone to komo benge preso sobo soli muke 20 50 100 ozo mona confiance mais yoko bomba mobali era pia kabosoni ozo finge na miso batindongo bomba mobali bakimaka wako yokanga malobele kifimbu na pasi ndeko nanga soko zo yede mutu fanda kanye kobeta lisolo te tika nzamba juger ye linga ba kosela yo ke osala batu mabe. Est-ce que comprend nga très bien wa yo ki ayo ndeko nanga bread conseil na pesi yo ba defa yo ke yo defa na makambetali ko finga nga na finga mana cholama na vandanye le mwana ser nanga mama na bango pesa nge ponji moko ya boye na lalela bango misatu bana ser ba telemisanga na butu vers 23h tellement na mbeto mama abiso na la na sima parce na c'est vérité titongo bana ser aja kimikolo o tellement na mbeto mama abiso je te dis na tellement malembe na pesa bango ponji na la na sima na piyo titongo na bosa na ngote kaka jour ngo lobina ke ne so pi boy copie na $200 mbamo na liki na complaste na somba mbeto na yango pe à partir on appelle na moni moi ba mikolango so comprendre lelo na mona ka bango soko tali na mawa oyi makamsusu pastor limbisanga ngama kamsusu na limbisa me elongo angate na so ba vérité za ibati musu basala ngame bango te c'est nanga na kabela ka eti lelo so na moni asengi na pesaka mais bana na ermo na telaka be motema pende be banga na so ba no vérité na limbisa bango na lingaka makamna bango esimba mais acte on a basala quel manquement yana makamsuko wela ko sala te lo funde memo na buzoba te avenir a mutezana maboko ya Nzambe ata boyambi muto azanga tina ata otinda ka fois 100 ochola ka tina 0 garde munoko okobomba Joseph sa oyeba mutoko bongse Egypte ye na bite so na bima be o fi aboti mwana tata aboti bana tata mabebite soko so comprendre mibali ba kimiye ma venir kimiye te akokuta na mobali moko soka kute na ya kolinga bana ndire ya bota okomona kaka oboso mone zoba zidi bala moko na bino kutu basi ya vierge bokuta na ngote na za clair via mutu fanda nye koloba français za ko bonga te hein na kosi est-ce que soko ye na mbunda ndoko bina kitoko koleka biso ha okoza kolo mbunda mobini ma ngana zaka na bale nanga bando benga nanga na terrain oui oyebi bale te fanda libande bakolonga bilamba basimbi singa nga koloba ena baka pesa ipasi chabi kuna siko mama akamwaka nazonga na bale me bale salite nga propre obeta ka ato te mwana lobeza te na bima fute mama to beta ki gape fute nzamba pambola to beta likolo maboko vraiment pona lelo merci nzambe apambola vraiment on est ensemble na sepeli makasi nazaka kana isengo moko ya koloba mukeke vraiment likambo na mona ki lobi na nzela nanga na moni grâce ya griso yango pona lelo ngamoko na lobi en tout cas na ko tikete ngamoko na boyango pardon penza limbisa ola ninga bentoma ngamoko na lobi amen hein na moni ka banda baza pesa inga mo faveur ko ya awa na ko mona penza on dirait comme si nyoso ezolamuka on dirait mafuta moke bandai ko lalo on dirait nangbani vraiment homme de Dieu que Dieu vous bénisse encore aux ensemble vraiment merci
Beta Maboko, P, Betela, le révérend pasteur John Maboko Mingi. Beta Maboko Makasi Pona Lokumuna Yesu. Amen, amen. Ndeko nanga, na bapasi na yo, olukaka nani mobikisi na yo. Tiaeli kiana kombo na Yesu. Sere nanga, frère nanga, na problème na yo, olukaka nani mobikisi na yo. Tiaeli kiana kombo na Yesu. Yesu yenjela, jela na bomoi, biso banso tokumisa ye. Akotika biso atamokete, atapasi eye libiso. Yesu yenjela, jela na bomoi, biso banso tokumisa ye. Akotika biso atamokete, atapasi eye libiso. Kolela ya banana nzambe, kolo ayebi yangu. Kozanga ya banana nzambe, kolo ayebi ya. Bosenga ya banana nzambe, kolo ayebi ya. Wabapasi ya banana nzambe, kolo ayebi yangu. Akozungisi yano na mokolo na suka, jwana yo lokumu. Akozungisi yano na mokolo na suka, jwana yo lokumu. Yesu yenjela, jela na bomoi, biso banso tokumisa ye. Akotika biso atamokete, atapasi eye libiso. Tango yo, Emmanuel Lubake. Tango yo, yakusali la nzambe. Tango yo, ya liberté. Tango yo, oh, tango yo, Emmanuel Lubake. Tango yo, yakosale la nzambe. Tango yo, ya liberté. Oh, mbulo yo, Papa Jésus alubaki nanga. Mbulo yo, yakosale la nzambe. Mbulo yo, yamapambo le mbulo yo. Oh, mbulo yo, Papa Jésus alubake. Bulo yo, yakosale la nzambe. Bulo yo, yamapambo. Oh, tango yo, Papa nanga lubake nanga. Tango yo, yakosale la nzambe. Tango yo, ya liberté. Tango yo, oh, tango yo, Emmanuel Lubake. Tango yo, yakosale la nzambe. Tango yo, oyaza malade apusa nawa. Yo pe moto zala ina problème parce que to ebisa bino ozana problème, oza solution tek. Poussana awa. Ngai na pasteur John tozo touché au kaka. Même na loboko. Tona mutu, tona lipeka. Quelque chose qui s'est passé na vina yo. Et tu auras la solution. Oleki. Nazana minga kolobate. Mosali na nzamba lobi. Mutu na mutu azana grâce na ye. Azana mission na ye. Azana don na ye onzamba pesa ye. Mais beaucoup vivre yango. Oh Yesu merci. Parce que vous allez nzambe. Au bon guanite Seigneur. Bene mendenga botelemi botiema boko likolo. Ozo senga epai na nzambe eloko yo lingi. Que nzamba pesa yango. Tu as un problème, même ceux qui nous suivent d'ailleurs. Ceux qui sont à l'étranger, nos églises et ceux qui sont à l'étranger. Vous qui nous suivez, mettez vos mains en l'air. Commencez maintenant à prier, demandez ce que vous voulez. Nzambe azo pesa bino sikoyo.
Tant que bazo kamba biso na nzembo biso tozo bondela et nzamba sala quelque chose. Pasteur John osimba obondela pona bana. Ngana obondela pona bato bazana étranger sikoyo. Nzambe na bomoyi bo nyonso bazana étranger, baza musika bazo landanga. Ndenge bozo senga le poko na nzambe et touche bino place bozalik au nom de Jésus. Bazo témoigner baza batonnet bino. Bozwa mikanda, bozwa misala, bozwa promotion, bozwa misolo, bopala, bopota, boponga, bovivre miracle au nom de Jésus. Oh Seigneur, grâce et si rabonde l'icône na bino. Nzambe a touché bino au nom de Jésus. Bovivre miracle. Père, au touché bana, bamona, loboko na yo Seigneur. Hey Jésus, tu es le seul espoir. Le seul maître de l'univers, le roi de tous les rois. Denge kaka nazo touché bino. Nzambe na bomoy. Aye bako touché bino. Hey Yesu. Fais sa solution na bana. Bon vivre miracle. Bon vivre miracle. Bon vivre miracle. Hey Yesu. Ondo sanda ishenge. Papa sembola loboko. Bana ba vivre miracle Seigneur. Yes. Yonde nzambo sala kamira. Opérer miracle Seigneur. Bana ba vivre miracle. Oh yes. Oh yes. Zambe na bomoy. Oh yes. Pesa pasteur micro. Bosala neti bozo simba biso. Tozo bonde la siko, tozo déclarer. Pendant 1 ou 2 minutes seulement. Ben samba visiter bino. Même bato bazoranda biso libanda. Même biso nyonso za libanda. Même bolandi na rediffusion. Nzamba mi monisa. Tozo bonde la pona to pambola bino to pebo mona bilo bikamu isanza. Oh Seigneur dirula. Zambe na bomo. Pambola o nyoso zo mikatinis. Na bien te yo sala ka sonyo. Baza kolanda, bazana banda ku katinis. Nanga ina mosali na yo. Chaque problème na problème. Oya zande konanga to bonde li pona batonyo so bazali. O nyoso bazana. Ezala batonyo so bazali banda. Ezala maladi ni sira kati. O visiter bango sonyo. Au nom de Jésus. Mona miracle nkolo. Ko benga na pe ko pesa nyoso sa pesa bango boanya pe ma pesa vie. Ba réussir na vie. Au nom de Jésus. Bazana posa bana. Bazana ba problème c'est pesa solution. Samba délivre bino. Samba se manifeste na problème ya misala na voyage. Pambola. Bazana problème ya liba. Bazana problème ya pesa solution grand Dieu. Bazana problème ya misala pesa solution. Seigneur, que termine busona yo pambola pesa bonde vie. Na kombo na Yesu. Ndeto lobi amen. Amen. Loba lisusu amen. Amen. Merci beaucoup bozoni na place. Merci beaucoup. Bana nzamba leloya. Ah. Nabi ke nzamba zali et toyambaka basala nzambe. Mais mutuno mutazana grâce na ye. Loba amen. Mais nzamba la liboso musala nzambe aboy transport bi bo pesa nga transport. Alléluia. Nzamba pambola yo. Na acte oyo sali. Amen amen. Voilà, nabi ke dimanche ndako sukis. Toko pambola ye dimanche. Peu komona loboko na nzambe. Bato bazo bénéficier mingi. Eza bato étranger, bato apoto. O ba yebi ba bénéficier mingi. Mais a on a Kinshasa c'est comme si ba yebi été. Loba amen. Soko yambi mosala nzambe. Na qualité ya mosala nzambe. Okozo appelle pamboli ya mosala nzambe. Loba amen. Donc dimanche ndako sukisa. Nzamba ko sunga biso toko kutana. Pe akopambola biso biso pe tokopambola. Amen amen. Voilà. Simba offrande no pona o sele prier. Senga na nzambe nzamba pesa sagesse. Pe intelligence o réussir na vie. Tala, mutu mususu ako réussir na vie parce que nzamba pesa makasi wana pe sagesse a réussir. Mais sagesse on nzamba pesa ka eza université te. Pour ebele ba tangi abimi licencié, abimi gradué, abimi docteur.
professeur, mais à réussir vite, à échouer dans la vie. Loba amen. Mais Moutoumsous, attendez, mais à réussir dans la vie. Ce qu'on a besoin, c'est les prières. Kenzamba peut sagesse, il y a réussir dans la vie. Même place où échouer, qu'on réussit. Loba amen. Ndeye koti yango. Au pesinga na lobo kongane na kotia. Ben zamba ko se manifester katina yo. Zambi yondo pesaka na landi mosali na yo du début à la fin ya message na ye. Mais azozong sabisoka ke nzamba salaka, nzamba tombolaka, nzamba pesaka. Pesanga sagesse ya ko réussir na vie. Au bénir maboko na nga oyo, nyoso na kosala za la béni. Na koma mutu na kati ya batu, na mboko pe na monde, na déclarer na kombo na Yesu. Amen. Yak opesinga na maboko nga na tie. Zamba peso mayele o réussir na vie. Pe oko réussir. Soki oza libanda ya mboka, okotinda semence sinon ya réussite. Nzambe a réussir, a fait réussir yo. O réussir na vie. 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 Oh yes. Papa merci. La ligne de réussir na vie. Ton monde peut te témoigner dans combo.